pasteur Alpha Lukau, vous allez diriger l'église à Mounene en Afrique du Sud, la plus grande église, il y a Congolais d'Afrique du Sud. Non, c'est pas Congolais parce qu'il y a la nationalité de ces alliés. Pasteur Alpha Lukau, ayebi nako répondre nako lila ya ba mama. Lelo ona ye awa na bureau, ya Alléluia Ministry, kozwa badon, pour nako kita nango na cité, ko yeba nako distribuer pa ba mama congolaise. Na ye kozwa ba fufu, farine, na ye kozwa loso, na ye kozwa yakolia, pilchard, na ye kozwa nyonso o esengeli awa. Alors, pas trop de commentaires. Nazozwa o esengeli nazo ko kita sikona délégation à Alpha Ministry pour na ko distribuer ba mama. Il y aura pas des choses des histoires telles que ko salisa ba mama nyonso ya Yoville na mulongo ko pesa bango te tozo kende porte en porte. Et si quand notre maman congolaise bazali tozo ko makuna to tiki bango to tiki bilo kolia to ki sika musu to tiki bilo kolia kaka bongo parce que bilo kweza est belé. Je m'en vais au nom de la communauté congolaise en général et au nom de toutes les mamans congolaises en particulier, dire un grand merci à ces géants hommes de Dieu, à ces baobabs ministres de Dieu, Alpha Lukau, de nos mamans congolaises qui se lamentent vraiment avec cette histoire de confinement. Elles ne savent plus sur quel pied danser, elles ne savent plus quoi manger, comment vivre. Et bien voilà, l'homme de Dieu Alpha Lukau est venu vraiment au secours de ces mamans congolaises. Voilà pourquoi Dieu est en train de le bénir au jour le jour. Dieu ne fait que le bénir. Ah oui, attends, le biba pour la moussa dans un mais qu'on soit été parce que talaba do ya boye, talaba evre ya boye, talaba evre ya boye, Zambe azako mona, Zambe azako sala à partir biloko ya boye. Maman moko azolela na ndako na minute oyo. Bana na ye bazo ko ye no ko kolisa te. Mais tango apesi biloko kolia ya boye, ndeko ato bandi ko lobela ye mabe banda tongo tibutu e ko komela ye te parce que Dieu va toujours les bénir à partir ya ba œuvre ya boye. Ben qu'il soit béni cet homme de Dieu Alpha Lukau. To sepeli vraiment na ndenge ba to vai na banda to sai le logo te en tout cas ne to zu biloko de ko. Donc nous on kata ko mema te comme ta menela nga. Ta na zo sala kilo. Na sepeli makasi nzapa zo se so ko le. Thank you very much for the poster for AMA. We appreciate what you care for us. It means that you shows us love, that you care for us. Sometimes we feel like we were rejected, we were neglected, but we feel that you care about us. So we thank you, Pastor. Thank you very much. Thank you for your sponsorship. We love you. Thanks. Tobi merci et pas Basai Nanzambe pour la aide au baïdé sur maman. Malgré maman ngazate na zueli kaka. Donc on remercie l'église pour la geste au basali. Nzaba pambola pasa Alain pasa Lukau nzaba bakisele amingi ya koleka. Merci pour notre soutien pour na ba maman. Aza musala nza motema munene. Motema munene merci nzamba baksaye pambola lisusu. Prochainement nzamba pesa soko leka. Merci mingi papa Lukau, merci mingi. Merci beaucoup na pasa Lukau nzamba vraiment pambola vraiment belé. Juste ça vraiment. Merci makasi vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Vous voulez un peu de précision, maman? Juste un peu de précision. Oh, ils ont un ni les anakati kuna, c'est important. Ils ont un madesu nakati, ils ont un pilchard, ils ont un papier hygiénique, ils ont un bande hygiénique, ils ont un sucre nakati, ils ont un l'os au nakati. Ah oui, comme vous l'avez remarqué vous-même, en tout cas, il y a tout là-dedans. Il y a... Alpha Lukau, merci mingi, moi, Nangazamba Pambula, Azoni Sebele, na oyo, Kanisi Veve, oyo, Zambia Pambula, Azoni Sebele. Merci mingi. En tout cas, merci beaucoup pour la Alléluia Ministry et puis na pasteur Alpha Lukau, Mzamba Zongi Sebele, na oyo, bimi vraiment, to sepeli makasi, comme on a biloko, oyo, apesi biso, Zamba Pambola. Topesi pasteur Lukau, merci, penza, merci à mingi, Zambe, Azoni Selaoye, Ebele, pona kokanisa biso, okanisi biso na moment au penza. En tout cas, Nzamba kanisela ya mingi. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. To sepeli mingi, to zubiloko, to mone yango Nzambe, azoluku, mpe Nzamba pamolo, na ebele oyo sali pona biso. Pasteur Alpha Lukau a fait le plaisir de toutes les mamans ici. Nous sommes à Yoville, Berea. On est en train de circuler partout où se trouvent les femmes congolaises, les mamans congolaises, partout où elles sont. Ah, vraiment, voilà les dons.
ya solo batu baluka badon mais badon ya pasteur Alpha Lukao ezo lukande batu ba maman congolaise baza wapi ba maman congolaise baza wapi. Ah ben voilà, l'homme de Dieu a fait vraiment le plaisir de maman congolaise, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien, donc c'est ça qu'il y a presque tout. Il y a presque tout vraiment. Pasteur Lukao tokumi sinzambe penza merci na oyo sali nzamba pambola bakisela yo ebele musala na ekende liboso na oyo sali pona biso communauté congolaise. Amen. Merci beaucoup pour l'action et Salemi Nakati à Yoville. Nous avons remercié le comité d'organisation. Pour la période où il y a difficulté, pas ces amakasi parce que bon mais nous remercions l'organisation qui a fait cette biso awa na bandeko musuba rozwa. Merci beaucoup Nzama Pambola Bino. Ça va bon. Tout dans le terrain, on prendre. Tu oswa ma besa. Donc merci bingi na Alpha Lukao. Ah oui, ça coule à flot ici, comme vous l'avez remarqué vraiment. Ah oui, l'ambiance est à gogo, l'ambiance est à zimut. Ah oui, la Congolaise a retrouvé son sourire grâce au don de l'homme de Dieu, Alpha Lukao. Eh bien voilà, coup de chapeau à ce géant pasteur, coup de chapeau à ce grand monsieur. Merci beaucoup vraiment, pasteur Alpha Lukao. Je remercie Makasi vraiment au Kanise Libiso, na Yoville. Donc, merci vous me belé. Nzamba Baxelayo na Oezangi vraiment merci beaucoup. Nzamba Pambola moto Nzambe et Asongi Sesusu Ebele. Merci beaucoup. Merci à papa Alpha Lukao. En tout cas, na CP na geste na bino. Vous avez pensé à nous pendant ces temps de confinement. Donc en tout cas que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi papa Alpha. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, bandeko biloko izo lukabatu. Oli batu ba lukabiloko, mais biloko izo lukabatu. Bandeko nangai, pasteur Alpha Lukao wasali ya kokamwa. Nous sommes en train de partir avenue par avenue, porte à porte, pour la kolukaba congolaise. Ya kokabela biloko. Na sepeli mingi, na pesi papa Alpha Lukao mbote mingi, na sepeli sali pona koya kosunganga, na pesi merci Nzamba Pambola ya basesu ebele. Les histoires sont là, on cherche maintenant des mamans, on cherche des mamans, Baya Kozua. Merci pasteur Af, tosepeli mingi pour notre soutien, il y a un moment au lockdown en tout cas et au Sungabiso Makas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur Alpha Lukao et Batunion surtout à Ami TV Global, vraiment merci. Émotionné. Pasteur Alpha Lukao, un modèle à suivre pour l'homme de Dieu congolais. Merci. Ah ben voilà, ça coule à flot, tout baigne dans l'huile ici à Yoville. Nous sommes sur l'avenue Yeo Street maintenant pour distribuer les dons venant de la part de l'Alléluia Ministry. Maman, moi, il ne va pas la pasteur Alpha Lukao. Ah ben voilà, merci pas la pasteur Alpha. Merci pasteur Alpha. Ça coule à flot ici, vous voyez, vous-même l'ambiance est à Gogo, l'ambiance est à Zimit ici, voilà. L'homme de Dieu, pasteur Alpha Lukao a séparé ici ma maman congolaise. Alors, ah oui, nous continuons toujours dans la Yoville. Ah ben merci, maman, moi, merci beaucoup. Maman, moi, je dois pas merci, Nzamba Kanisela Lisusu. Merci. We just want to say thank you very much to Pastor Alpha Lukao. May God bless him a lot. Yes, nous sommes sur Francis Street. Francis qu'on a Jos Lovo. Toujours opération Pasteur Alpha a séparé ma maman, a sungi ma maman. Maman, moi, je dois pour la Pasteur Alpha. Moi, je dois. Merci, Nzamba Pambola. Ok, merci beaucoup. Nzamba Pambola, papa Alpha Lukao na o asali po na biso ba mama abakisela yo ezangi. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci. Merci beaucoup, merci. Pambola, Nzamba abakisela ebele na grâce à Sali, ce n'est pas donné à n'importe qui à cause de la likambo ya Sali.
Merci beaucoup. Nzamba pambola pasta Lukawa asungi biso asungi bana mama netinga azala bana 5 eloko ezalaki te ma papa nzamba mona yo merci beaucoup nzamba zwa lokumu bana balie basepeli merci pe na Roxy mama bana osungi merci pe na Roxy Christian Bachale oyo assisté pe ba congolais na 200 rand vraiment merci na yo bala Keren maman moi liloba merci beaucoup papa nakumisi nzambe merci napesi merci na pasteur Afluka nzamba mona epenza ya boye baza ebele te akanisi mboka na bandela ya boye ndeni ya boye baza ebele ta akanisi mboka na ye Kongo bayoki bien te lobi ya boye en tout cas ya boye baza ebele ta akanisi mboka na ye Kongo en tout cas na mboka asali biso fierté nzamba pambola ya boye baza ebele te vive pasteur Lukawa que to pamboli nzambe merci pasa to sepeli ya trop pona dona yo merci. Ok, c'est bon. Asepeli ya to pona passer nzamba pambola bakisebele pona oyo ya sali pona biso. Nous sommes sur P District. Ben voilà, pas tout le commentaire toujours dans l'opération. Maman Mbote, hein? Moi, le bapon a pasteur Alpha Lukaou Oyo à Sali Odron Yabiloko. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre aide. En tout cas, merci. Le bon soir pour le bâté. À Swingi Bisso, on a quelque chose. Merci. Merci pour notre pasteur Alpha. Na Oya Swingi Bisso, ya Kolia Tozanga Kinzamba Pambola ya Baxter Susuyami. Thank you very much for the groceries. It means a lot. Bon, merci beaucoup, na pasteur. Na nenga kanisi biso nzamba bakisele vraiment yami. Nous sommes ici sur Avenue Amos. Sur Avenue Moss, on va sillonner toute Yoville et après on ira à Berea pour assister nos mamans congolaises. Tozo lukaba mama mbala liboso ya biloko to lukabatu. Bande mona ngai batu balukaka de biloko mais passer Alpha Lukawa sali ke biloko nde elukabatu. Ah oui. Coup de chapeau à ces géants hommes de Dieu. Yango pambola makaka tikoyina ete yango pambola makaka kotonga ete yango pambola makaka nzambe ozakaka mafuta nzambe kokabe belé yé vraiment te alanda vraiment yesu na kokaba pasteur Alpha Lukaou a sepeli ici ba mama Thank you very much Thank you so much, Pastor, for the food. Which pastor? It's many pastors. Pastor Lukaou. Okay. God bless you. Thanks. Apesi Alpha Lukaou merci mingi na biloko apesi biso ba congolais to mona kango kaka eza ya kolanda ye kuna te to mona kango ba télévision to mona kango partout mais lelo Alpha Lukaou na tanga confinement na tanga lockdown Alpha Lukaou akiti na Yoville na conteneur à biloko en tout cas vraiment toza ko sepela biso ba congolais toza ko sepela nzamba pambola pe sans rival. Nous sommes sur Optis. Maman, bonjour. Bonjour, ça juste un message pour le pasteur Alpha Lukaou. Je dis bonjour, thank you to Alléluia Ministry, merci au pasteur qui s'appelle encore comment, pasteur Alpha Lukaou. Merci pour cette help qu'il nous a donné aujourd'hui à Yoville. Merci beaucoup, nous sommes très heureux que Dieu nous bénisse. Merci, bye bye. Bonjour, sans rival. Tobaï Toya, donc Tobaï Toya, tellement pas ces alagis sous ces alagis, Tobaï qu'il faut Toya, en tout cas, de Bundi Potoya, pour Bozalaka bien. Yomoko Moni, Moni Biloko Nengezalaki, Batubazui, donc, non le peut aussi liciter, donc, Zana Noa, nous continuons à faire ça batou. En tout cas, nous tenons fois se retrouver. Donc, je peux pas passer na yo, me sentir. Pour yomo comme mangote, yomo Moni, t'es na cosité. Donc, la question moko retourne à mon thème oyo passe à Alpha Lukaou azana ngoya kokaba oyo utela ye wapi parce que nous connaissons beaucoup de pasteurs mais jamais le kwabo c'est salema. Te omoni kokaba babota maranango. Moni kokaba en tout cas babota maranango. Soko bota manoka kokaba te kokaba no pété. Mais soko bota mapenoza mutu wana ya kokaba donc obando kaba kaka polo kwa passa Alpha Lukaou est comme habitude te uyo bika biso to sepeli encadrement ka ndé zalaki biloko pesa makalme loko pesa mi calme na ndenga bien makele le salamité c'est que passa ou melaka Maman, papa, mais